Ouais, bandeko, merci mingi na bandeko bozolanda biso. Bokoto, l'air est grave. Bokoto bandeko, l'air est grave. Tout sur les sous-makambo mboka. Ezo senga kaka toujours pression sur pression. To tia bango pression batuana. To tia bango pression parce que na linde makambo ezo kende. Avantage comme na côté na biso. Victoire est à côté na biso. Elvis Makoudi, en tout cas, merci Mingi Elvis Makoudi, place aux alliés, na pesio mbote ndeko na ngai. Bandeko bo partager boko to solo la po makambo yone ezo kende. En tout cas, ezo pesa kitoko mingi pona biso ba to auto bundela kama bele. Yango na zo senge pa na bino bokoto ebele, bokoto ebele. Makambo eza elengi. Mawapona ba voleur, mawapona ba traître, mawapona ba occupant. Espoir moko en tout cas. Merci mingi le koti, ne koti au partager ko sala bien. Bande konanga bo partager poto meka ko solo la makambo izoleka actuellement na mboka na biso. O izo senga ke peuple nyonso il faut tous à la debout parce que makambo iza mamba mabele. Iza makambo mabele, iza makambo blagité. Eza makambo ya mabele oyo vome sakana na ndako mena mabele te. Donc peuple zaïrois, merci mingi na Séraphin Kachama les grands collabos. Séraphin Kachama partagé ko sala bien en tout cas. Ndeko nanga wana pile moto nanga Séraphin Kachama donc emoso na beti crochet na envers kuna beaucoup la bon seka donc et pas mamu. Na pesi bino mbote en tout cas. Bande ko bo sala toi ko bo partager to kota po bato ebele bazana on distrait na makambo ezo kene mais biso toza ko continuer tout na ko toujours na mobiliser peuple situation na ndenge ezo ezali peuple zaïrois. Je pense que tokozala émission oyo après awa ekoleka na Bokoto TV na tolobe la vie et pas ya papi Gen na ndeko tout nyonso oyo pe akozwa image oyo atia na site na e pa poursuite et ozala te parce que naza na site mon côté oyo ekozwa ba image oyo eza ba tutu oyo baza pona makambo mabele bazwa ba image oyo ba partager bandeko nazo yebisa bino ke situation actuelle. Merci mingi espoir ndeko na ngai bandeko, merci mingi en tout cas na ba nyonso bozo kota bo partager ko sala bien to meka un peu ko solo la et ko motiver ko mobiliser bandeko na biso o ba na Kinshasa parce que biso tozali ba kobaya ya batuté. Eza la cobaye politique, eza la cobaye yo, soki clinique médicale, soki nini, toza ba cobaye ya batuté ke nyonso il faut ba mekela na ba vie na biso. C'est vrai cobaye yo ba test na bango médical ba ninge ba mekela ka epa na biso. Combien des armes ba minduki boni yo ba mekeli na Congo. Ba pratique boni yo ba mekeli na Congo. Merci mingi kuluto. Lita Bembo Libeki Kolo Kwanga, donc mon voisin à moi, mon vieux. Lita Bembo Kolo Kwanga, donc vieux voisin, donc ma vieille star, Nabiso Oyo. Ba beta musique, ba 4 kaka me ko sentir so ya ngwasuma. Ya tukas. Wana vieux nanga Lita Bembo. Merci en tout cas. Merci mingi na Chirac Makayabo, ya kotia na mai quoi. Merci mingi en tout cas na Isabelle Bolebe, ndenge bozo kota bo partager en tout cas ça la bien en tout cas. Dochi OK, merci en tout cas ne bokoti bandeko. Na kolinga to solo la mingi pona ko démontrer ba taliban qui danger zoya. Danger ezali. Danger ezali taliban. Zwa maele. Eza analyse. Ce qui est sepeli nangote, ce n'est pas grave. Mais, ce qui est bien, na moni même, ba taliban o bazalaka na siège na bango ya limité, ba komi na message o ya biso, ba comprendre que ba Rwandais baza na mission moko ya mabe. Mais ngala kozala vraiment clair. Na kozala vraiment clair. Ya koloba que Félix, ba bomaye, ba kangaye, netingaye, ça n'engage que moi. Je m'en fous. Oh, balingi ba longola Félix, balingi ba destituer, balingi ba bon. Moi, je m'en fous. Na Félix.
Parce que oh, il y a ça, les a plus que même trahison, plus que la mort. Félix a ça qu'on protège ba assassin ya mboka na biso. Ba occupant. Ceux qui les ba bombi ba longoli na place azali wana. Ya biso ni. Ya biso nini ceux qui ba longoli lelo Félix place azawana. Ya biso nini biso ba congolais. Na un an oya fandi wana, yebisa nga congolais nini oya za souvenir. Etali biso te? Etali biso te bandeko. Soki ba bomi Félix, bakangi Kamere, on s'en fout, c'est entre les frères. Yemoko alekaki alobaki, Kabila c'est mon frère. Siko ya biso nini? Entre deux frères. Biso nini eloko etali biso o na komi koyoka ba taliban soki ba meki kaka peuple fois telema peuple nini de quel peuple que vous parlez? Peuple obolingaka même a manifesté te. Ba médecin lelo ba médecin oyo lelo bokomi koloba o ba médecin il faut ba soigner batu. Kala mingi te bouti ko beta ba médecin. Bouti ko beta bango est-ce que na mboka na droit moto ezalaka? État de droit au bino bozo bele la lelo. Entre état tozo monake, muto a boma batu, kanambe, a otambla au circuler librement. John Numbi librement. Au état de droit. Oh, Kamer est un voleur. Kamer est un voleur, mais état de droit. Pourquoi bozo banango na bataille FCCT? Kamer c'était Rwandais, c'était muto FCC camouflé, caché. Peuple Zaïrois, nazo yebisabino, naza ko répéter, Kamere azan en prison, te parce que Félix Moutakangi, c'est faux. C'est faux. Kamere aza kuna, par baje na bango, oyo bazo préparer kuna bango contre Félix. Aouti kosenga liberté provisoire, ba pimelie. Pour vous, nalingina la kisabino nano, mouke kakabo comprendre que, merci minge, Dieu merci yoni, on a petit frère propre. Na la kisabino que, eza Félix Moutakangi si Kamere te, lokuta. Parce que, soit qui Félix, Moutou akangi si Kamere, ça veut dire, Félix a la preuve, il y a Moïbi à Kamere, et automatiquement, Félix, il faut annoncer démission à Kamere. Il faut suspendre. Il faut suspendre. Directeur à cabinet na yo bakangi na Moyibi. Mais il lelo Félix pourquoi aza ko annoncer aza ko suspendre Kamere te. Même Kamere d'ailleurs ba singa même Kamere place aza na prison azo signer ba document ti lelo. Parce que aza démissionné na noté. Mouto déjà soi-disant président de la République. Oyo qui déjà que directeur de cabinet na yo aza accusé na ba dossier moko boy. La première des choses, le chef doit entrer en contact avec ma procureur pour ayeba directeur nangai asali nini. Et tant que chef suprême, ma procureur ba kolakisaye ba accusation tout ya ba oyo bango ba kangeliye. Et directement si chef Aza un vrai chef, pas Oya Chilombo, Aza chef te. Un vrai chef automatiquement à côté là, ce qui directeur naïe, ba accusation wana, azo monake, en tout cas ils ont ba preuve, d'après me ba ko suspendre ye. Ba ko suspendre ye. Est-ce que depuis Boyoki Makambo eleki, Boyoki Chilombo a suspendre Kamere? Non. A suspendre ete, aza na pouvoir moi suspendre ete. Kamere azana ba dossier bande la biso. Kamere azana ba dossier e belé oyo e kotuse Chilombo. Azana ba dossier e belé selon plan ya Kingakati, c'est le moyen maintenant ya kotoucher Chilombo. Parce que tango toza kolobela tout le temps que batouana plan na bango, il faut ba destituer Félix, batouazo kansake c'est du théâtre. Mais ça va. Ça va.
La première des choses, Chilombo. Pays déjà est en état d'urgence. Pays. Assez à l'écart la média Bolanda Chilombo lobby est en état d'urgence. Mais comment ça se fait que Njembo, Kolobo Koko Njembo, Stema Njembo. Voilà Kolo Penda Fanisa Bokoko Penda Ye Makambo ya Biboya Bokoko. Merci Minga en tout cas. Et Benilo, on appelle si on botte en tout cas. On appelle si on botte en tout cas. Pays déjà, ezali na état d'urgence instauré par le président de la République, soi-disant président de la République. Kouloutunanga Sami Kintsungi la merci en tout cas au partagé. Kouloutunanga Sami Kintsungi la merci en tout cas. Pays déjà ezali na état d'urgence instauré par le soi-disant le président de la République. Ça veut dire, bah, institution tout est comme ça la lisusu te. Parce que c'est lui maintenant qui représente toutes les institutions. Et il y a un article dans le dernier mot, et dans le Parlement, et vous avez sous et vous fonctionnez sous te, et dans le Sénat, et vous fonctionnez sous te, bah, décision tout éthiquement et pas ya président de la République na mamboka oyo ezali elan de la Constitution. Comme Chilombo azali lié aza selon Constitution te. Chilombo aza président selon Constitution qui est te. Chilombo aza président selon deal. Yemoka lobaki ke j'ai fait un deal avec Kabila. Atika lobaki j'ai gagné des élections par les sifflages universels, je ne sais pas comment on appelle ça. Jamais. Atika ko annoncer bon côté. J'ai fait un deal avec Kabila. Ça veut dire Chilombo aza président par un deal. Deal ça veut dire cop. Et ça lokola moi na ki na classe, azo yebisa papa ke anga na zui nga diplôme nga par cop. Est-ce que on les a vrai diplôme? Le numéro 9 Pichucho Mongo Ronaldo. Comme fille Pichucho Mongo Bicolo Ronaldo, le numéro 9. Donc il se constate calibrer comme marqué bino babi marqué à l'étranger contre triple. Merci bien toi les alliés que ça a toujours force à peuple mon coinci. Président, soi-disant président de la République, Azako contrôler ma institution tout, a décrété état d'urgence. Ça veut dire parlement KO, Sénat par KO. Ça veut dire tout doit passer par président. Mais à la grande surprise, parlement na Sénat, Bakoutani, convoqué congrès, Toyoki déclaration à président. Bato boyebi loi na droit na éviter. Ce qui ça va se passer, ça peut se passer comme ça, je ne sais pas. Mais na moi mouke on a la ko checker. Non. État d'urgence, ça veut dire toutes les institutions, tout est à par terre. Et comme c'est le président qui reste le dernier décideur. Ce que Tambwe Mwamba, Namabund, avec quel droit, oh, il va convoquer congrès, va convoquer même premier ministre. Ah, les talibans, alléluia. Est-ce que avant de convoquer congrès, est-ce que le président, il est au courant? Le président est au courant. Et ce qui est au courant, pourquoi il y a annoncé qu'il déjà que le congrès est au Salem? Les talibans, politique et l'équipe mathématique. Président Nabino, bazo memaye na politique moko ya haut niveau. Oh yango zo mona ke bino ba taliban tango toza ko meka ko expliquer bino eza ko dépasser bino eza kaka biso bato toza na avance ya lokola bato ba Maserati la pension bote petite sœur propre ba bokechwa yambo ba maître bola ba krokwa luozi ba papa Tom bato toza na avance ya ba vieille di bolombo ba ipo aiza bato a peuple mo konzina diaspora o ba kom toza na avance ya ko comprendre que situation zo kende eza na désavantage ya ba taliban. Ba taliban bino bozo monaka ke Félix au état de droit. Mais Félix état de droit et bandé par Kamere
Mais pourquoi il est là à annoncer que va suspendre Kamere? Parce que soit disant Bino Bolobi que état de deuil bandit, ça veut dire Félix il est au courant et arrestation à Kamere. Automatiquement il devait annoncer une suspension il y a une suspendre. Pourquoi Aza ko annoncer suspension à Kamere? Na ba information na Kamere na prison so signé ba document tilelo. Yemo Kamere peut annoncer démission a été. Yo sur mon chef. Yo nde olobi état de droit, mutuno ba kangiye. Normalement la première des choses, Chilombo va en contact avec le procureur pour acquérir quand même l'information, il y a directeur à cabinet naé. Comme ça, parce que le bureau est à la vie du terre. Surtout dans le moment où il y a un état d'urgence. Ça veut dire que la présidence, ils ont ça là, l'institution tout est bloqué. Selon le pays où il y a ordre, le pays où il y a organisé. Dans le moment où, comme vous avez déjà dans l'état d'urgence dans le pays, ça veut dire l'institution tout est arrêté, ils ont stoppé, ils ont bloqué. Et si l'institution est côté la présidence. Et la présidence, normalement, il faut fonctionner. Mais comment il faut fonctionner tant que notre directeur de cabinet a démissionné dans nos PT, il a suspendu, il va suspendre. Maintenant, le bureau il fonctionner. Parce que c'est lui le directeur de cabinet. Vous sentir, hein? Taliban. Taliban. Il y a cause de cours à politique inné. Il y a besoin de politique tout le temps on a classe inné. Na kota la penda tango zo pesa ba discours na obo inaza kana capacité ya kode mutu azo kosa biso na place boy ya po akende boy. Ba combattant ba diaspora ba démontrer bino ke bozana retard ya vitesse. Makambo ezokende ba okende na ko destituer Félix. Mais na sepeli parce que na moni Pecho azana limité za mwa moto mulayo asaka mwa makelele. Na moni yepe a comprendre parce que na uti kolanda ye azolo baket mabundi nana nyoyo kombo na nani Tambwe Mwamba bazokende na idée ko destituer président. Ah, vous comprendre que biso toza capable ya kopesa bino cours ya politique. Ba taliba ba komi ko comprendre. Pecho azaka mwa moto muneno alela pamba babeta kabeta ya limité wana. Na uti kolanda ye alobi en tout cas bandekoyo la première des choses bazo convoquer congrès ezanani na ordre du jour té. Oh, il va pas ordre du jour pourquoi? Boko kendega akuna ba convoquer président na bino akoyoka kumoni ni ordre du jour le même jour, mbeko le même jour. Sécuriser le même jour, résidence surveillée. Kamere na prison yé na résidence surveillée, un certain moment ba kolongola pe Kamere ba na résidence surveillée, bango tout na résidence surveillée, Tambwe Mwamba président de la République. Et la première des choses Tambwe Mwamba ko sala pour na ko calmer ba esprit, je vais organiser les élections plus vite possible. Dans 6 mois, 3 mois. Coalition nationale. Parce que pression est causale. Mais pour convaincre la communauté internationale, Tambwe Mwamba a annoncé déjà que il faut organiser des élections avec transparence. Mais après, les cas qui créent des problèmes, il faut organiser les élections plus vite possible. Pour calmer la communauté internationale. Et cause à 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, 7 mois, Tokei. Dites amen. Politique et l'équipe mathématique na maël. Un génie, il n'est pas génie oyo. Ake koye ko fabriquer avion banine na moto pesa botama na mayele ya ko fabriquer avion même mécanique bo lukaka ba mécanicien oyo mécanique eza na makila na mécanicien ki ko tanga okomona ke o sentir ka ke o pesa za na azana capacité à comprendre aleka na cours mécanique te mais ce que yoki ka son ya moteur azana capacité à que moteur oyo eza na problème boy. Mais oyo batanga, il faut que nous consulter dans nos livres, cahiers, livres boy son boy, ba biso ko tali ko non. Ça veut dire politique oyo tozo mona. Biso to na capacité à comprendre le langage politique, ko le kaba intellectuel congolais o batanga politique. Na aliro tozo kende, ba Taliban.
Taliban, vous allez comprendre. Baza ma président na niveau ya dikolo. Bako destituer ye. Ce n'est pas de magie. Pour qu'on destituer mon tout, et c'est la magie te. Et c'est un peu exercice te. Mais, na ali rotozo kende. Si ça verrait que batouana, parce que na uti kolanda, premier ministre na bango oya koko wana, a uti koloba. Baza ko préparer ce qu'on place congrès ko salema. Ba uti ko kutana. Premier ministre na bango ya koko wana. Ba uti ko kutana déjà. Image ezali ba oba moni na noté, oba moni yango ba benga ngana otindi aboyo kandenga lobby. Ba o préparer déjà congrès. Mais mbutu ezokota. Mbutu ezokota koma. Parce que tango batona ba ko convoquer Félix na congrès. Parce que congrès est un jour mon côté hein. Au premier jour, deuxième jour, troisième jour jusqu'à ce que ba ko sangisa. Ba dossier parce que bango a déjà ba dossier. Baza déjà ba dossier tout. Accablante na niveau déjà ministère des Finances, na banque centrale, baza na tout. Nyoso ba kosala wana ekozaka kaka par complaisance kaka, to sa lokola to so kutana, mais baza déjà na ligne o ba o memela Chilombo. Tango o mona ke basi ba bimisi ba dossier ba nini, parce que effet ka ba bengisi premier ministre. Boye ba ke après premier ministre na kati ya ko congrès, ba convoquer ka ministre des Finances. Ba convoquer ministre anini nani gouverneur la banque. Ministre à budget. Bango tout ba koleka na congrès wana. Parce que bakota ba trace. Mais bango comme baza dia ba trace ya Chilombo. Ba convoquer pe Chilombo muto asuka. Aya ko justifier ba dépense o ya sali. Chilombo ko s'entêter a okendete. Au moins Chilombo jour ba convoquer kuna okendete. Pour ayebi ke procédure ya ko destituer ezaka soka koti na parlement pas era ko bimana encercler mbala moko résidence surveillée ako s'entêter Chilombo okendete Chilombo ojimane metu même nji kwambila bulelela kukendete ba okanga yo résidence surveillée même nji prophète wa ba angelo ni ba santo nji kwambila bulela ba diku kwata chibuka. Chiluba il faut na ba langue wana ça ka bien ça hein pour ceux qui na ba chiluba bien lenga na communiquer peut-être Chilombo ko ka chiluba ndo pour comprendre Chilombo jour ka ba convoquer yo oza kinois la kisa ki kinoiserie na yo ndenge kulutu na biso papa na biso aloba boza ba adulte bola kisa ki adultère na bino Chilombo mukolongo papa kukende te buya parce que on meki okota kana parlement wana place bango ba kozala ko bima wana résidence surveillée tous les wewa na ko pesa conseil ndeko soko ebiki ozana na moto jour ka ko mona makambo ba congrès wana basali yango ko kumba yo su moto te po koza victime lokola wewa et wewa tout aza considérer lokola bino moko boyebi soko za kana moto eza personnel eza pona moyen de transport soki omonika ba activité makambo ya congrès komi ba désordre yo ba nini o ko bima na moto na ote bima na ata makolo po parmi bato bango ba ko viser bato ba wewa bosa l'attention parce que ba koza soki ba réussir kuna bango wana ya kozwa Chilombo na kati ya parlement ba bloquer ye ba memi na résidence surveillée caméra na kati ya prison ye pe ba kolongole na résidence surveillée ba bloquer bango automatiquement il faut basala apport de force o eko bangisa muto a bougete tambo mwamba fumu ajitonga njamba bulelela jita amen bande ko tozo kende na mbutu netinga bande ko na ngai Chilombo akufa bakanga je m'en fous
jour ba okanga Chilombo na kumela champagne en direct. Jour ba kubomaye na komenya en direct. Et ça vie nanga privé, ça ne vous regarde pas. Parce que pour moi Chilombo cause la vivant, ça ne représente rien dans ma vie. Et surtout dans la vie des Congolais. Ça veut dire jour si ça verrait que un jour Toyo qui pensait que Badimou Kwata Chilombo par les quoi les parlements et sénateurs. Badimou Kwata. Na omela nga champagne. Hein? Ya pepele encore et pas nanga na ever. Na boucherie moko. Bouillon ya piment. Na bouillon ya piment bozo mona en direct na champagne na maboko. Po bino bokoloba azande ko na Congolais ande ko na ngate Chilombo c'est traître. Ande ko na ngata. Ndeko oyo zo favoriser ba Rwandais ba continuer na ko coloniser biso. A préféré na ye Rwandais atamblaka na ba moto na ba lix na kati ya Kinshasa. Wana ndeko. Mais Chilombo soki si c'est lui qui contrôle. Abanano ko annoncer déjà démission ya nini ya Kamere. A annoncé yango ke na sa ko Kamere tu dois démissionner. Namoni aigle penza alobi paye pe komela. Omona bato esprit. Toko baye ba boki en direct. Yetango akende komela kuna na Kigali. Amela katango ba pepe ba okufa. Tango ba bomaki bato jour ba bomaki bato ba betaki bato ba masasi. Chilombo azali na kinga kate otombola vert. Siko eloko ni ko empêcher pe biso pe tomela. Nini? Congolais botika ozaba hypocrite. Hein? Liwa ya Chilombo égale un Congolais est traître de moi. Il faut qu'on se paie là. Ce qui va kangi lelo Chilombo. Yanga nini. Oh, na mo betandoule vraiment jour wana. No kitaka pas voisin dosé nano. Tiana se nga déjà kotoyo fete bandi. Pour son oya koyoka biko déranger. Ce qui Chilombo aza mobali. Abandana no na état de droit et pas ya Albert Yuma. Ce que si c'est pas Albert Yuma, Zoé Kanambe il est très wana. Jeannette Kanambe, Olive Lemba Salaka wapi azana combien de sociétés? Batanga azana ba société belé. Mwana Kanambe combien de sociétés mwana muke soki il y a 12 ans. État de droit ko bande pas batwana te. John Numbi. État de droit ko banda kuna te. Nana ebite que John Numbi aza cité na mort ya nini ya bato abundu dia Congo. Nana ebite que John Numbi aza cité na makambo ya Floribert Chebe. État de droit wana eza komona bato nyonso wana te. Kamere c'est un voleur. Mais place état de droit na ebandeli Chilombo eza ye muto asali yango te. Eza plan ya ba Rwandais po ba koka ko toucher Chilombo. Bino bokanisi ke arrestation ya nini ya Kamere oyo iza hasard. Liwa ya maître Mukendi iza hasard. Boza mayele te. Tawe maître Mukendi. Avocat muneno ya tele melaka IDPC ki. Na ba situation actuelle tozo kende. Nani oya ko oyo penza alinga ka tele na moment oyo. C'est maître Mukendi. Il est où? Bale c'est pas où. Gilbert Kankondi. Donc, Taliban bozo comprendre kaka teke to bosala ki cop ya mabe contre nation et vous allez payer. Vous allez payer. Boko futa ngo ya mupiku. Et vous aka par katin. Potango ka Chilombo azo longwa place wana. Boko mapenza place moso komi boyo nani? Ah, faut tête. Ah, faut tête. Pour peuple azo mona binoti. Lelo na uti Olanda na Bukavu. Ngai te. Moi nga obani makambo na moni. Na moni déjà na Bukavu déjà babandi chasse au baluba. Je vous avais dit la fois passée que je suis un prophète. Et ça qui bino ke makambo Félix azo sala. Bande konabiso ya Kasai boza ko soutenir ye. Mais les pauvres peuples kasaïens vont payer pour rien. Na loba ki yango. Lelo déjà na moni ba boaki ba papier partout na Bukavu. Chasse au baluba. Pour nini politique ya trahison. Au trahir peuple na yo. Mais dans la conséquence au lingio même s'appelait pauvre peuple.
oyo pe aza aveugle azolanda par tribalisme parce que oyo ekosala makuna ezali parce que peuple peut constater que bandeko na biso boza ko accompagner ndeko na bino na kati ya nini ya mafia mais eloko mo na sepeli président nalandi quand même des collabos nalandi oyo abimaka oyo utaka na Canada wala na ibzali bino bapese ngai ndako kamera sombele ngai ndako kamera sombele ngai mutuka siko ya bino nini bakasa eba ndoki bobimisi ba bino ye mutatanke bakasa ye bandoki esili si wana tena eko yoka lisusu kolabo ya mususu ya pasteur ya Ndumba utaka Paris oyo azana Kinshasa mikolo ye pe autu konyata eloko moko wana ke bakasaye bandi babiso ba ndoki kasaye respecta ka parole te amutu akukopere na ete a traître siko bande ko wana bokobenga bango haine tribal jalousie boye bisabiso siko bo traiter bango bo tiango na place nini parce que ngai tribaliste oui ene oui boye bisanga sikoyo ba mi bale wana boko traiter bango ba banani boye bisabiso. Comment peuple mobimba boko zala kaka devant mbongo vous êtes prêt à trahir parce que on yo soto moni muto oya uta Canada na passer c'est du trahison en trahison devant mbongo vous êtes capable de se retenir que non jamais na ko trahir jamais biloba nyonso bozo yo ka muto a soutenir caméra oya soit disant pasteur a ekobwana parce que ali mbongo parce que bazo pese ba miette ba ofutele ndako mais yoka koma komi ko finga na bande kona e moko propre. Akomi ofinga bango. Ça veut dire bande ko na biso tusi to comprendre bino kala mingi te atozai ko bunda na bino mais tango kaka ba corrompre bino ça te comprendre que donc eza comportement na bino soka bolie mbongo mbala moko bo balukira bato bozana bango comportement automoni pas pasteur oya ekobo auta ki France na oyo mosusu auta Canada c'est le même comportement o bobo uti ko lakisa biso kala mingi te awa tango to telemela chilombo bo fingi biso ba ene bo fingi biso ba illettré, bo fingi biso nyonso, bo fingi biso ba jaloux, bo fingi ba tribaliste. Mais c'est toujours des mêmes propos to monique. On va se retrouver te na kati ya gouvernement. Tango ba monique ba Rwanda ba pesi bango mbongo, ba baluke lisu bandeko na bango, ba kasayen, makambo ba finga biso comme finga bandeko na bango. Ça veut dire en tout cas boza bato boko sala donc c'est difficile de faire résistance na bato lokola bino boy. Et ça passe. Parce que bah un peuple na comportement na iboko yeba ke oyo toko sa na élite. O toko résister, o toko bundana. Est-ce que bino pesa lelo soki lelo makambo mboka échanger? Est-ce que vous avez classé parmi les peuples oyo abundi pona mboka wana? Muyaka moko afingisa ba yakatua. Est-ce que vous êtes fiers ya kolobake biso toza fiers lelo mboka na biso eza libéré ou bien vous avez souci ya omona nzambe na ngai pourquoi bato ba luzi mboka parce que souci na bino eza kanambe azala wana que un Congolais a pouvoir souci na bino c'est ça parce que quand on parle de kanambe on voit directement Félix parce que Félix a contrôlé le comme côté. Comment vous avez la carte ya état d'urgence? Et ne serait pas le président de la République. Mais, tala la Katanga, babi ses okota, et belé na ba indien belé. Mais qu'est-ce qui se passe? Katanga is isolé. Pas d'entrée, pas de sortie. Selon ordre, Fumu Adjitunga. Mais bato bazo kota na babis et 10 mbalamoko. Bauti wapi, va côté wapi, parce que président de la République a si a kangi ba frontière tout. Zoé pe azu avion a décollé dans l'Afrique du Sud. Mboka oyo ezali na état d'urgence. Tambwe mwamba na mabundi bakutani ale banyaki bor. Ba convoquer nini congrès. Mboka oyo ezali na état d'urgence. Bino mo bozo comprendre teke mutu la bino azapeza ya kiyoyoyo vraiment kiyoyoyo. Bo comprendre te. Mais nous, on va vous sauver. Ata bo trahir biso, boza ba Congolais.
Bazaïrois, on va vous sauver, mais vous serez corrigé. On va vous corriger sérieusement. Mouto a trahi la senga correction. Mouto a trahi la senga correction. Peuple les aïrois, tout tika koza ba hypocrite. Parce que belé, tango ningeni azolo belabo. Ti. Batouane il faut qu'on corrige bango sérieusement na traitisme, na trahison oba même. Tala. Biso to bandaki ba combat au sens qui a pembe, mais tala. Donc, bobundi, bo pousser, bazong sa biso ka asima. Bino ka si tango sko mambo ko changer biso to ko ki la bino ma. Non. Peuple zaïrois makambo ya kamere, Félix a contrôler en moté. Na information na uti kozo yango ya suka ba dossier ya kamere eleki ebele ya mabe. Après dossier nano oyo bazo sambisa ye, ezana dossier ya banda koso ki préfabriqué wana. Ba toucher nano makambo ya ba saute cochon na bango, ba toucher yango nano te. Na dossier wana, kamera zana kati. Oh nano ya bamba, mama kamba bambongo, ne ba information na yango. Ndeko na Justin Kamere, grand frère ya Kamere, azana kati. Garçon moko Daniel Sama atabo zela pona tanga kombo na bien. Daniel, je pense que justice c'est ce qui est quoi que lukape garçon oyo. Garçon Samaro. Daniel Samaro. Azana kati. Jibem Piana. Azana kati. Mwana ya Jibem Piana. Azana kati. Amida. Azana kati. Pourquoi Jibem Piana koti na kati? Jibem Piana koti na kati po Amida apesa e kopi ya koteka basima. Basima tout o bomonda osa lango ba saute mouton, ba ezali mouton amemi kopi na Jibem Piana. Et facturation eza koyaka toujours likolo. Et loko ya $100, bango ba kotia $700. Et loko ya $300 ba tie 1300. Donc, comme on est tous à quoi Sabino, Barwande bako donc ba réussir kuna bango parce que ba na ba preuve belé. Oh Félix a ko échappé té. Déjà na zoyo kama 15 millions na ndenge ba partager ki yango. Maman Marthe pas na kati ya 15 millions na. Moi c'est Félix ana kati, ami daza na kati, Félix ana kati, caméra zana. Tango zoyo ka mutu lokola o mutu utakaki o ndumba ya pasteur azana na France. Tango zolo bake to kufa biso moko te tuzana ba preuve bato wana ba preuve wana bazolo bela ezali nde pona Félix soki bolandi parmi ba juge wana na biso ya procureur soki juge image moko zo circuler juge moko azo bisa batoke prison efungwami mais to suka ngano prison efungwami soki soki escroka kabanini eba ke prison efungwami to soki ana prison efungwami est-ce que mikolonyo so o prison ezaka ko kangama ou be eza ko fungwama po maki mukeba ya uti kunati prison efungwami po na niveau bazali balingi ba matisa parce que bazana niveau ya kamere bayebi ke muyibi ya likolo azali le voleur suprême azali. Le voleur suprême azali. Biso pona biso batoto bundi ya mamboka. Tozo se frotter ka maboko. Po désordre na bango. Au contraire, ngai, ça n'engage que moi. Moi, c'est moi qui est en train de parler. Ngai na kolinga ba kanga Félix. To bunda siko direct na moto ya kobimisa moto comme président. Ce que ça tambwe mwamba toyebi ke sikoyo toza na affaire na tambwe mwamba avec les kabilistes parce que pour le moment toza na ba difficulté makasi parce que Kagame kiti na Kinshasa bato ba telemi toza ko mobiliser bato po ba bundisa Kagame ba ololaye bato ba protéger Kagame bande ko na biso ya Kasai na kosi Kagame kitaki na ba o ba betela Kagame maboko na Kinshasa banani na kati ya stade. Moye to bundisa Kabila ya zisusu ezate to komi ko bundana bande ko na biso propre bakasaye.
tozo finga toza ko attaquer Kanambe tozo finga Kanambe mais tango boko finga Kanambe boye Félix abimi Kabila c'est mon frère malanda ngulu tu wana bazui Kabila c'est mon frère ceux qui vont attaquer Kabila komi koloba oh Raïs botika ye apesi passation de pouvoir pacifiquement attendre librement. Mais bino bato bauti ko traité kala mingi te boza ukumisa kamere. Kamere koche kamere. Eza bino te? Maestro. Hein? Le costo. Na pesi ombote en tout cas maestro. Hein? Persi na pesi ombote master nangali. Biso tango toza ko attaquer kamere. Banani bayembela biso nzemba kamere koche kamere. Ça veut dire bande kona biso ya Kasai bo ba traître ya haut niveau. Parce que bo yemba ki bino moko kala mingi teke kamere Burundi Rwanda kamere zonga na Rwanda to yemba na bino. Mais tala koma traitisme et memi bino na niveau ya ko changer identité ya mutu. Bo banda ko benga e coach. Maintenant le coach est arrêté. Et les joueurs, qu'est-ce qu'il va faire? Système de jeu changé. Je te demande au monde Mourinho à Kocha Makelele, pa. Au monde à batindike Mourinho libanda. Au monde système de jeu est changé. Peut-être coach oh ya joint de Mutakozalawana. La situation actuelle bozanango. En tout cas, système de jeu est risqué de changer. Dieu merci, Dido Botela. Merci en tout cas. On continue. On partage, on sera bien. Bande kotoye bisibino ke. Ba Taliban. Bon, mais quand on se préparer politiquement, intellectuellement, par rapport à la situation zoya liboso na bino. Vous avez un sérieux problème. Ou vous avez une difficulté à kobimana kati nango. Et le problème est que Kanambe pesa ki bino pouvoir pour peu du temps pour bazongela yango et ko zongela yango par coup d'état militaire te ko nyata bino coup d'état comment on appelle ça institutionnel ou bien coup d'état institutionnel évite ba benga terme moko boy okendela bino na masasi te non ko nyata bino ya poser à malembe après monde kondima bango hein. Et bah tu as dit bosso va soutenir coup d'état en nation des Américains parce que bah pesa qui Félix na maboko bah kondima ngo te po ba soutenir Kanambe bah comme on a ok ça va Félix a longwa kaka siko affaire comme siko biso na gouvernement wana toujours c'est siko ba Taliban bon peut-être total ba analyse to se tromper ça peut arriver mais na aliro tozo kende eza ko annoncer mabe déjà ba respecter Fumwaji Tongato ba respecter Fumwaji Tongato tambwe mwamba jenza bintu ni mabunde mukaju tambwe mwamba ba jeda bintu bibi or décision ya chef Fumwaji Tonga situation eza compliquée pour na ba Taliban. Mais biso bana mboka, biso bana ekolo Zaïre. Bozana ko sepela. Tozana ko sepela parce que vaut mieux to bundisa ennemi tozo mona eboye que to bundisa ennemi azana sima ya moto. Ça veut dire ti lelo ne to aboye. Tozo bundisa Chilombo, totanga isu Kabila mingi te, totanga Kagame isu mingi te parce que Chilombo yo comme la biso barrière. Soki siko balongoli Chilombo. Ba destituer Esengo te ou bien Esengo? Mais bon, Soki eza Esengo, baka amen, eza Esengo. Parce que toza ko bunda pour le moment, protecteur, il y a régime, il y a système, il y a occupation, c'est Chilombo. Na bande konaye. Chiko soki bango moko bazu Chilombo bati na résidence surveillée, ba destituer, ba tuita moment ba bo sepelate. Quand même, tu es sikoyo et longi ya nini ya ennemi. Parce que pour le moment, tu es longi ya ennemi. Tu es au Chilombo. Donc, à la simanae, nous demandons fonta bombani.
Mais ce qui a dit tambwe mwamba, automatiquement, toyebi qui est tambwe mwamba. Comment to bundisa sikoyo? Bongo te. Donc, prière nangai, ba destituer Chilombo, pour tous en face, il y a un adversaire qu'on connaît bien. Parce que toyeba ni na ba carbiliste depuis longtemps. Et arrivé à Chilombo, il y a quelque chose qui biso un peu na confusion, tout ça batté, to bundisa Chilombo, to bundisa Kamere, to bundisa Kagame, to bundisa Kanambe. Mais sikoyo, et ko facilité biso toyeba sikoyo maintenant adversaire na biso eza nani. Ça veut dire ce qui va destituer Chilombo et faciliter biso toyebi sikoyo tozo bunda na adversaire, vrai adversaire. Keko banda ko bunda na fo adversaire ombre ya pamba. Elini ya pamba. Bacho elini ni bozo beta makofi nzoka moto ombre moto aza kote mosusu. Aigle lobini. Aigle yo pe oza radicaliste feza. Yo la Chilombo bo ela li. La voilà moto aina ba collabore ko aigle. Diaglo Dianene, ye Dianena, ye meda ina ba collabore. Oh bandeko, en tout cas, message à Zaki Lango ya mwana ngala za mingi na message mukuse bingi po bato baza facilité à partager koyoka. Merci mingi na batuto batido. Beaucoup laka Joseph Njoli Mbola, en tout cas merci mingi nde okoti ba kombo na komona awa. Yango na kosala kena dédicace un peu parce que oya lingi ko pesa ma message parce que na mona po ba kombo eza bloqué. Merci mingi na Rebecca Bilonda la canadienne na Canada. Merci mingi na bandeko to Hollanda biso. Comme on est obimate, ce que moi peut-être natangi ote Asemboso, merci mingi Nancy Lumande, merci mingi na nengo bo partager pe ko sala bien. Ce que moi natangi ote parfois c'est ne pas dire que na occupé comme on ote ce que comiti ba et komata wana omona ba kombo parce que ba kombo ezo circulaka pour exemple ndeko musuba landa biso mingi parfois comme on a ils ont bimaté, c'est ne pas dire que tout ça qu'on néglige, bino be ko saboter bino. Ils ont que peut-être comme ils ont bima vraiment awate. Merci mingi na bande ko to basili kokota. Ba o ba kolinga kolanda mission. Na monia Jean Didier Mouyuku. Merci en tout cas Jean Didier Mouyuku na sepeli mingi na nebokoti. Message o ko za suivi na Bokoto TV na Tolobe la vie. Na place onande ko kende kuna bato ebele ba kolanda ngokuna. Tout se préparer bande ko na biso to se mobiliser pour na Makambo ezoya eza na avantage na biso mais des avantages ya ba taliban parce que ba taliban boti la même que la constitution te. Il faut arrêter de parler que la constitution. Félix il n'est pas là par la constitution, par un deal, COP. Parce que ça le mwana ke ko zwa diplôme à lokuta petra ba cours makambo abezo ba cours en mathématiques et aussi mbate pas ko maîtriser ngote. Aujourd'hui, diplôme na COP, c'est difficile de expliquer ma cours. Merci, Mingi Bandeko. Natiki Bino, Nzambe Apambolane.